Une pour les meilleurs. Nico Business Corp number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numero 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Putain, Pas de panique, chers internautes. Tindika TV, Papi Kamwasi, toujours en temps. Comme vous le savez, qui est Ratakate, on est là, on est ensemble. Bomoni Lambert, Mende Nabino, Boyebi Kesengwezali, pourquoi pas, vous êtes satisfait dans le reportage Nabiso. À la une, actualité, ça pas mon Konzamboka. Est-ce que Zalaka? À la une, au Mokassin, chef de l'État qui est en Rwanda, dans le sommet. Alati Mokassin sans chaussettes. Ah, bah Congolais. Asimba farde na ba document oh farde. Ah, matan avion privé ote fala matan avion kabla ndo tambula nango. Moi sina yata mama muke ma vitesse pesa batu mbote honneur à la femme. Moi sina ba vitesse alote ka mbali na sima do welisa. Ba Congolais. Donc na ba fertilité na biloka mike bozo wela. Donc etika mike botu na pe toilette chef de l'État de Randeni. Elo etikali yango na tibotu na wesa mokonzi eza ndeni parce que non ata démocratie ngo elekina ndeloti parce on ndela makamunio sona chaussette na montre na donc ke ba ko flash pe ko beta ko to ya caméra to ya appareil photo et pesi mo flash boyo mo ko dala te lokali toyi yango botikali nango n'importe quoi donc bozo luka non nyoso ya mokonzi ata bouteille ko longwa par hasard bouteille longwe donc alati chemise bouteille ezate mais finalement bozo lukani na fachi finalement bozo lukanini akosa la mouvement donc non mais Vitalo ameli bolobite hein ameli Vitaloti mwana mboka et la publicité mais ameli Vitalo na la image wana do mela Vitalo fana ko lama tabri aliment papa sangalar na to la kisaki mokonza mboka ameli Vitalo masanga bana mboka ezalaka te bodoze boluka kuma mboka fwe bunga babisa sikezo ya bamarke ba oto benga autocaro na Luanda babiso nezo ya déjà oyo taka luxe na ngolesa ba voyage mbanza Congo Luanda Ouiji Luanda Bengela Luanda et comme peut kalami te na Kinshasa balotinda 50 bus par province Kinshasa alozwa 100 bus. Voilà. Mokassin est comme style, n'a ça déjà. Ouais, Lobaka, la sentinelle, Nani. Et Tikalati. Sikoyo, et continue en mode na Kinshasa, style Yafachi, Mokassin, sans chaussettes. Sans plus tarder, Botala, Batobalati, Mokassin na Kinshasa, et c'est comme en mode sans chaussettes. Mike Lozoladio. Tindika Bangodi.
indigène facha pe so ya style asika ya mikolo donc ikomika mocassin donc na bulga ya fachi sans chaussette donc FT rande makambo mikolo bana ki mikolo mocassin sans chaussette bami bongo style fachi Oyo, Luka Mikolo, style mocassin, sans chaussettes, style fachi. Style ya Mikolo yo, mocassin, sans chaussettes, style ya fachi. C'est bon. passer sans chaussette, style à fachi. Voilà. Botali comment bakino ba ko s'exprimer et yo la ça pouvoir puissance yango wana. Et koti esimi mbala moko. Bino botumbo yango mais et comme peu mode na Kinshasa ba mocassin sans chaussettes na kin. Et comme makambuti masolo. Biso so da mso ba ma suki nini sans chaussettes yango yoti. Omoniti sans chaussettes. Bozomona comme on peut carabo na kin comme na mode sans chaussettes on a perpète na yo on a basket na yo so pe na soulier na yo no so kolata mais sans chaussettes et comme style à fachi voilà ndenge zalaka. Merci à trop donc todo ko basero koba bana Kinshasa balakisi ke o mokonza rosa to landi na bisope donc perpète spadri ce qui nini mocassin sans chaussettes et combien à la mode na Kinshasa il a le style à fachi. OK. Après Stade de Martyr, vous voyez que le chef de l'État, certainement, il faut accueillir plus qu'au Tchapoua, dans la bataille il faut. Mais au Tchapoua, certainement, dans l'équipe, il y a cricket. Orphelin, enfant de la rue, dans Kinshasa Oyo, alors qu'ils vont participer dans le sport, dans la cricket, dans le sport, il y a anglais. Mais tu as eu chance, tu as eu grâce à ce papa Ngoma. C'est un Congolais à diaspora dans l'Angleterre. A sali ba recherche moko dans la idée. Na ba recherche na a retrouvé que ba Congolais ba participer à kala ba ko na biso ba participer à na sport wana cricket ba kenda kala na histoire moko boy. Na ba 1800. Ba kenda ba participer na ba sport wana cricket. Mais ba do souhaiter que mokonza moko ya bango il est trop chargé. Et nous avons à travers l'émission on a tindika que chef de l'État a Mbabango et l'autre de l'Inglaterre qui est passé la succès na bango après RDC s'accaparer nango que non voilà ba na biso. C'est ça le moment na moi le chef de l'État a se donné corps et âme dans 11 nationaux na biso ya Léopard athlète na biso mais pourquoi pas pe à Tchapoua na dossier oyo parce que ba continue dossier mais peut comme ça mo konza mboka ti botika mokonza mboka ayamba bana oyo borfele badoke ne komema drapeau ya Congo na Grande-Bretagne na Coupe du monde ya cricket. C'est pour la toute première fois. Na lingate ke basa na succès na ba passe na bango na ba moyen muke papa ngoma uti na Angleterre abimisi na poche na ye après comme récupération politique. Que non c'est le Congo, au drapeau, au ministère. Mais c'est le moment. Bozomona c'est comme si dans ba aventure na yebi ne bomona makambo. Na cabinet na ebité so bozo mona makambo ndenge nini bo appuyer bango so pe ko simba te problème ezate mais bo appuyer bango et simba et kamusa mokili mali boso RDC je crois c'est il y a pays moko ya Afrique et que participer na sport wana Coupe du monde ya cricket na Grande-Bretagne et pourquoi pas chef de l'État acha maboko na bana wana borfele les enfants de la rue qui participer à la Coupe du Monde. C'est pour la toute première fois. Bota la même séance na bango ya entraînement et dans Sainte-Thérèse avec Papi Kamwasi à l'appui à Kena Osala Masolo Bota la avec la complicité de Mike Luzoladio na papa Mathéus monsieur Mathieu caméraman patron. Regardez.
Lokio, toute la famille Lokio. Non, na mona famille a boyete, famille mobimana papa na maman na mwana ntuka bakenda poto. Kaka mwasi mutatikali alanda bango. La mère mène dans la Keiti. Mais toute la famille Lokio, na tata, na maman, na bana, bazwinda kubakangi. Bango so bakenda poto. Jean-Michel Lokio balinga rapé poto boyete. Comment bako kene bino nyonso botika ta mutute. Dengi Mayar Montana Enkaka Dengi Fimwana 10 50 Fimwana 50 ko. Voilà, Dengi Mayar Montana président Nico na Katanga Wali Kamwanya na Katanga na Likasi do wana na ba fidèle ya tindika comment na yo membre ya tindika bane Congo nyonso ba association bane Congo ya monde entier bakomi ja kokotsa papika mwasi na masolo la mère mende na bino merci to soutenir bango so wadana information ba na Congo botindaka na kotindika ona tindika voilà masolo ya Rwanda. Au chef de l'État, il ne fallait pas qu'il s'incline devant la tombe, il y a un génocide. Polémique. Chef de l'État, ça la boymabe. Ah, ça la boymabe. Oh, na message na ya komi kuna na livre d'or. Il y a bateau bakufa kuna na mémorial na bango. Oh, chef de l'État, ça ici elle moko. Elle. Ah oui, elle. Bon, on ici elle moko. Il y a un défense du monde. C'est dicté, à jour combien 9,5 sur 10. Voilà. Bien comment total. Sans mutu pembeni, yo moko bani okoma français. Français okomi yango. Eza discours te yake bakomeli yo yaka kotanga no koma yo moko mutate. Facha kombo baki atanga te lo te. Et boloba non soutien, boloba tout a commis. Bien beaucoup m'appelle à bientôt à corriger. Et puis dans la liboso, chef de l'État a sali message, a commis manuscrit. Mais tout le monde a publié yango. Oh, bien comment tout le monde eh, bon pesa pesa ko bataba français ba corriger. Et puis batu mingi ba corriger ka batanga te. Boye bango. Au moins mutu ma zo leka. Akuti ba tongi ndako alors tu me santé mais ayaki na idée te ke o boko cha clôture awate aleka kanaka wana mais je vois boko cha clôture ya komi contre-maître miro na kotenga man bakino ba mystique miro na kotenga botala el oyo na el wana falaise la boye mais oleka wana so pesa idée ko batonga ndako mais pona ko critiquer non toza makasi bakomole pona ko critiquer toza makasi. Mais yo moko so ba critiquer yo embari mama embari yo ba critiquer yo embari mama mais makasi ko critiquer batu merci Fatia dali manga eteli Pierre Angulaire likolo au sommet ya pyramide voilà c'est normal botala siko un journaliste professionnel a expliqué ma chef de l'État à Komaki regardez. Il a fait un message à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la une, la politique, ça la buzz, même dans les réseaux sociaux, comme quoi le chef de l'État a commis français n'a pas erreur. Est-ce qu'ils ont bon de la volonté selon en tant que journaliste professionnel? En tout cas, merci beaucoup. Tu dis pour une occasion qui t'a coupé Singaï. Au moins, une démocratie au fait, il y a un eza démocrate ezolakisa baacte nango eza komimonisa parce que façon bazolandela même pas chef de l'État ezolakisi ke tokomi na démocratie moko oyo akosakana te parce que comme même chef d'État aloba mwa boye ase dépasse alata boye ne mikolo naomona bato bakomoloba mokase bango eza débat na biso te mais par rapport à question oyo posée. Il faut que le chef de l'État soit en Rwanda à l'occasion de sommet moko monene où ils sont liés à affaires financières et économiques dans le secteur privé. Mais tant que le chef de l'État qui est
au moins oyebi que Rwanda est connaître génocide en 1994 oyo batuti bakufaki ebele. Donc souvent ceux qui condamnés ne bakomi kuna bakenda ko s'incliner na mémorial moko basala site mémorial moko basala uniquement pour na à l'occasion ba victime ya massacre wana ya génocide wana. Non omoni en tout cas faut en a respect des morts. Pour moni même chef d'état dans komi kuna omoni même mawazaki nango na ndenge ya kitimu tout tu sens que vraiment en a respect des morts. Engela ksanine. De la même manière, il y a Salian Léon à Rwanda, le lobby Kagame Royawa, il faut à s'incliner, ceux qui peuvent s'organiser, le rôle à Rwandais, ne basala mémorial pour na batuna bakufa, bisope faut tout ça la Babylone à bon pour la victime à est, Mukolo Paul Kagame Royawa na Kinshasa, je pense que non, ça fait plusieurs temps ailleurs même plus de 20 ans, 30 ans, bâtir à Royawa. Si on peut s'organiser, bon, mon collègue par là, après s'incliner. Il y a un des messages en pas. Mais pendant maillot chef d'État commis dans livre d'or, il y a na site wana, ndé ya mo na polémique. Chef d'État a commis au moni et bela ba chef d'État mon na ba konzi belé ba komela ba discours. Mais ils a qui vraiment peut testimonier nettoyer ba testimonier ne peut ba ceux qui yé mon chef d'État pas s'imposera tant bakomelaki ba discours. Vous avez vu que à Koti il était seul, contrairement à la vidéo monsieur tout le monde a tant officiel, en fait officiel mais la personnalité politique monsieur tant bagné na Rwanda moni aza se faire assister na dirkab nae pour atala maini azokoma yé moko azubik nae abandi kokoma ils ont la dictée. Mais la photographie qui est dans la place publique, bongo tomoni polémique et bandit nanenga makasio chef d'État commis français mabe. Nga na jupe ba mo wana na ketala. Tala makamba komi. Eza mukusi to kotangela ba internet. Le génocide est un drame et une horreur inacceptable. Nous devons tous les condamner et prendre l'engagement de ne plus accepter cela, où que ça se passe dans le monde. Les effets collatéraux de ces horreurs n'ont pas épargné mon pays, qui a aussi subi des millions de pertes en vies humaines. Mon madame chef d'État bongo bye français madame moi fait français mabe mais bake koluka na kati ya makamu chef d'État komi na kati ya renuire au lieu de l'essentiel la message mutabimi si pas moni na message tant mon chef d'État lobi que nous devons tous les condamner ndeza mutu ya mingi abisi même na Paul Kagame waza même message na Paul Kagame que biso nyonso ngai na yo parce que message wana to que ne pas disons pas mingi ba autorité rwandaise ne ba otanga nous devons tous les condamner ndé yango essentiel na message mokonzi mboka chef d'État komi kuna donc alobi ngai na yo il faut tous capable tous na capacité ya ko condamner ba acte oignon ceza comme d'autres ba tuerie. C'était ça l'essentiel. Mais tout le monde bandeko baki kolanda balandi ba moni au monde passe ba remis les effets collatéraux. Mais il semblerait que chef d'État Zangisaki El Moro na moni collatéraux. Les arabes C O L L donc des L. Mais il semble que chef d'État Tchaki El Moko. Maintenant on a tali ba corps nyonso chef d'État sali nyonso ça respecté. Mais ce qui est le mot est bon, tout le monde est dicté. Ce qui vraiment est dicté au chef d'État de salle. Oui, maintenant on a appelé comme 9,5 sur 5. Mais, pardon. 9,5 sur 10. Bon, mais distinction, papa. Mais pourquoi quand vouloir mon tout cas rapport ce qui est le mot est la plupart des cas, le génocide est un drame et une horreur inacceptable. Aujourd'hui, ebandeliwana pe asukisi pour défendre les victimes au bakufa pour la guerre à est. Bon, mutabongo ce qui est le mot vraiment
Il y a un combat des urnes, comme vérité des urnes, et comme il a fait. Ah, voilà. Et comme les effets collatéraux, n'est comme un problème. Non. En tout cas, tout ce débat, on a un faux débat. Chef d'État là ici que oui, le bas français bien. Au moins, tant on m'a remboursé à Genève. Alors, il y a dol. Abi, ma camboleki à Genève, il y a dol. N'abisio écrit qui panique qui a kosaranate. Mais les lois abimi c'est les sur les effets collatéraux. Mutu a gagné retard dans le dictionnaire, on les effets collatéraux ni l'axanine. Mais tout ce qui a débat, Nicolas El Moro parce que ma prof, tout ce que tu n'as pas prof, le big a eu 9 sur 5, 9,5 sur 10. Donc tu as eu 9,5 sur 10, et ça a une grande distinction. Tout ça la paix test moro na ba leader politique mususu. Au moins ni ba discours au mon ami wana. Ba kena na ordinateur, to na ba téléphone, au moins so zo beta mona ordinateur zo biso te mo ba koma ngoboy, ozo bongisa mbala moko. Mais on a chef d'État zaki yé moko nabi na manuscrit papa. Est-ce que sur l'ordinateur zaki on aura cette na elle wana bazolo bana bien que faut vérifier vraiment ce qui peut elle pesangaki. Est-ce que elle wana bazo wela na elle wana ngere mona? Non, tout ce qui a débat wana. Donc à combien on sans ordinateur, sans appareil smartphone, à combien na maboko na au moins vena ke mutu abimisi idée na mutu na tondi maé parce que 9,5 sur 10. Ça quand même belé. Et c'est belé. Voilà, merci. Tuloko Basero Koba, Boyoki, journaliste professionnel. Linga Pessi, Makanisinae par rapport à l'aide de la chef de l'État, au Bata Lamouka, bah, comment récupérer, malgré la Mouka, on peut me fouiller déjà. Bon, continuer, Kaka. Déjà, stade de martyr et confirmer qui est le chef. Parce que qu'on a pas personne qui peut poloter, l'oroter. Et puis, bah, on y la chef de l'État avant billet quota. Et que non, machine nos buts, après, parce que billet, on est pas si bon sentiment. Non, t'as pas mon gars, mon konzi. Parce que là, il y a déjà mouvement. Voilà, merci. Maintenant, yoka son APC actualité politique à la in na Tindika TV. 100 yoka son. Oui, oyebi que biso tozaka bana nzambe. Tango tolobaka likambo ekendaka mosika te. Tolobaki likambo nani lamuka ekoexiste te. Puisque bato basalaki erreur Zambemba na Moïse Katumbi. Croyant que Bayini Félix bakende ko soutenir Fayulu azali mayo pété na minute Fayulu amati. Siko balingi siko bakese siko Fayulu na niveau c'est et simba lisute. Ndembemba le biyo à partir d'aujourd'hui massa comme ndenge tozali ko kende, il y avait une contradiction. Yo komi ko kende ko sala ba base sans consulter biso. Vous comprenez? Yo komi ko sala ba base na ndenge na yo. Donc à partir d'aujourd'hui, tu suspendre nani makambo na yo en tant que président ya pa ya nani? Ozaki président. Ça les réunions des jours. Ça les réunions des jours. Samedi Katumbi ayi ko ya. Babandaki jeudi. Troisième jour Katumbi ayi. Tango Katumbi ayi le bité master. Ngani na zabo isoki buino bo le biketewo. Bozo senga vérité des signes ngana za kunate. Bolo ba bosi bondimi déjà Félix Sekedi a tout travaillé na kati opposition. Ndeba changer. Le comité, en tout cas, les autres sont tous à la opposition, mais tous ont changé de plateforme, et plateforme électorale et comme plateforme politique. C'est quoi plateforme politique? Qui va diriger la plateforme politique? On est comme ce que même la comité Ongai, au côté Katumbi Ongai. Donc, Ndenge Zawana, Fayulu, Yebise Ketemasa, Tikana Nobori, Tikala à suspense, pendant une semaine, tu étudies, tu vas être expert. Ba étudier ba service ba article donc on est à isoler Fayulu pona nini même ba salaire puisque na minute oyo likambo MSC kundami wabona bango ba salaki na mutema mabe ezalaka nango mukele tour à tour tango zola kisa mutu musapi moko oyo nyoso zetikala ya sima la mukaye dae et puis ba sango ba lobi boy ba yiko tubela ba président qui était tokoyo kozala na yo en contradiction te ndenge tozana yo wa président tous en d'accord, tu le dis que à partir d'aujourd'hui, biso, tu as tous en contradiction, tu es un des chefs de l'État. Makambo ya vérité des signes et tobosani.
bionde mokonzi ya mboka et puis président alobi so mpona ndima bosala losambo bongo na ndima nani mate bino boza mpenza bato bondimi moto abandili losambo sholi nani ambongo abeti losambo basilisi balobi te nzambe abatele Félix Tshisekedi limbisa biso ndenge toakizaki ye na makambo ya vérité désiré basilisi balobi amen makambo ya fayulu na maye balobi awa tomoni baaction oyo ozosala politique ozomérite kozala chef de l'état. Lorsqu'on disait aux gens bazali komona biso lokola tozosala théâtre toyebisi bino kete Félix Tshisekedi nde mokonzi mais ntango faci abandi puisque nayoki bamosusu babitakwira balapa ndai balobi ngai mokolo Félix akobimisa moto nani Diomi Dongala na Frank Ediongo nakobima moton automatiquement bimi meme siko natoni ndenge ba Diomi babimi siko ya komi nani donc au lieu la même akomi nyama ngulu. Vous comprenez que Batoubalinga va comparer Fachi. Est-ce que depuis Kabila a sali pouvoir pendant 18 ans, il a déjà à côté d'un stade Mokote. Donc, stade Ninganaki. Mais, ah oui, comme il a porte-parole. Puisque bon, les avants ont dit que porte-parole a le premier ministre, allez écouter le premier ministre. Porte-parole, il y a opposition. Bazali mbemba na Katumbi. Siko Katumbi azomona ketengana na ba député. Mbemba komese masa soko sali botobomani. Donc ndenge zawa na ocheto che. Bakomiko bomana bango na bango. Entre Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi, oui. Puisque Katumbi azana ba député. Ye automatiquement akoyiko bemisa akoyiko bima porte-parole. Koto Jean-Jacques Mamba de bigete eza par rapport à critères. Critères ezali constitutionnel. Pour se porte-parole, il faut la majorité dans le Parlement. Automatiquement, Katumbi a commis porte-parole à Nani. Mais quand on va boya, donc même Katumbi a répété ça. Directement, tu as vu lobby, c'est Sanga, na Claude Lobaya, basali déclaration. À partir d'aujourd'hui, Toboy Félix était. Biso toza d'accord, malgré tout ça, la moka a empêché Bisoté, tout travailler Félix Tshisekedi. Et puis Katumbi a tiré jamais dans la contradiction. Nous sommes en Ezaba, aya beaucoup de beaucoup. Pour Katumbi a dit passeport. Tango azi passeport à comprendre que te Mbemba azali kokondira bango anere. Voilà. Pour yeba mutema mabe, omoni ba mukili oyi. Soki oyi na mutema mabe tu seras toujours confondu. Tale confusion côté ba Mbemba. Mbemba yaki na esprit mabe que te ngai ba yaka na fête hein. Parce que Mbemba soki na simanda. Puisque merci zokundama. Soki bakabani automatiquement faut ir pour sabato. Et donc, puisque Fayou a commis la base, net en France, en Belgique, en Afrique, et sida. Maladie à sida. Maladie à sida, ce que j'ai envoyé à l'iviri, c'est mon bien. Ce que j'ai dit, une semaine aux amas, ma casse. Ce que a quelque chose, la base, na SID, na province, a commis sauf Katanga, puisque Katanga, c'est que tu as un goyate. Bango kuna bazabi unashikia. Komeka koyati sokoye okolia mali ya moto donc bayibisi ke masa koya awati baba kiyongo alibike te masa batoto akatanga biso banso derrière Félix Tshisekedi na kasai pa kite awa na bando ndo akei j'ai appris que Fayulu azokanda à l'étranger on est en train de vérifier et loko sali bango na minute oyo ba moni ba action politique puisque bango ba monaki lokola pouvoir bakabaka yango bakize Félix que azali mon pouvoir étiquette o ba pesi boy yango beta beno de sécurité nani akuiko za na mwasi na ye pesa ye camarade akabele camarade kete kende ko vendre pas camarade pendant un mois bongo ya kozonga mwasi d'abord puisque mwasi aza élément faible ya boy mwasi bongo pouvoir ezali ko le roi ngongo nyonso eza yonde zo décider. Et puis Kabila a yeux après ce pouvoir na nani na Félix Tshisekedi mutu ya IDPS parti ya opposition bundab depuis pendant 37 ans. Bazo ba pesa Félix o babomela ba itu na permanence. Mais Félix a yeux habité. Mais président memi d'origine sika. Ezali ya humilité. L'humilité précède la gloire. Ya ngomoni ko mikitis. Na la moga.
na la moko bazokufa na biso kete bacha une semaine faila obite meto sana galibite master ya nogeza te yoke na ovanda tu eti yana dossier et puis au longwe aux annonces suspendu jusqu'à nouvel ordre faila obite na ko sala déclaration na komba la mokati bwana chairman yoka pe loko salami koma bino eloko na bino za ya la moke boza ba congolais koma bokende ko benga nani batu ya oni she ya nani batu ya o nani kofia nani vous comprenez Kofi Annan mutu ya science occulte franc-maçonnerie mutu asala incantation omoni ndenge bavote bino po biso ato abana nzambe tobisaki bino ke soki boyena mopepe na bino mbalo pouvoir ya Congo eza pouvoir ya nzambe po campagne na biso tosokola ngona mai tolati na mai tosokoli mai tolongoli bamilimo nyonso ya bambindo ya bambemba ya baka nyonso ya bakabila nyonso oyo ekufa tolongoli yango en désordre donc ndenge eza boye Congo epetwami facha ina système asika d'abord tochebi bio toche tozo coupe vous comprendre tozo coupe mbala moko Congo ya sika mais avant tokoma kuna fachi azayawa pona kokusala ba fantasy ko ba présenterité aye pour apesa ba congolais et loko ibolukaka d'abord ezali le peuple d'abord social yango moni président que avant comme kuna il faut comme na ba frontière à mettre en garde na batu nyonso bazo cha trouble na kati ya est Uganda, Rwanda, Burundi partout ayi bango kite master nenge soki bolingi tozala ba camarade bobena nzoto soki bolingi que bosala désordre na makambo bozo sala ya kocha trouble biso na bino to kobeta nzoto puisque biso tona force ya libanda moindre erreur États-Unis na kiti pour renforcer biso yango ba biso Rwanda benda nzoto Uganda benda nzoto pona nini moi ben investir baya soki des autres les alliés moi ben investir baya exalté c'est pourquoi président lobi avant bango baya to sokola terrain nde ben investir baya ba investir na Congo moi na Congo alia kudia mbote yango na bisiki ne ngonga oyo nyonso bolukaki tala fatiko quelle milité action ni na yenango nzela université ebandi sayo eza déjà babande cha goudron okay isko na kikwiti nzela ezali recours ezali okay partout batu ya origine zo bauti ko kanyaka na bango bapesi bango avance basengaki 28 millions de dollars bapesi bango 18 millions donc ndenge za wana bazo travailler awa Congo tozana posa ya misala il y a des bis oyo basali que ekoma awa ezali au moins 1500 yana bisaka te papa est-ce qu'il dépêche yonso wana ezaka idepes kuna balobi bosana fayulu toboyi fayulu baye kobanda lelo fayulu te lelo Félix nde mokonzi bayembi bongo na basoda bali avuzard bakati losaku batutu bapeti nyonso esengwa liboma donc likamba fayulu na Congo bakundi yango na se ya mai na ndenge bapeti bazongaka na nzela bo bafingaka lo jirwane bazongi balobi likamba fayulu appartient au passé c'est la patient et loko ezali que tosambela topesa président chance pour gouverner mboko puisque na minute oyo likambo ya fayulu o bazali kosala ezalaki na complice ya bamemibi et on a découvert d'autres richesses encore bazali plus que uranium na Lubumbashi non exploité donc eza fresh non exploité en côté yoka sko biloko ezali yoka ke Congo ezali scandale géologique ba uti ko découvrir yango soki basali yango eza plus que uranium na puissance nango siko mbala ya liboso basala yango avant bosala yango président lebi oya wa kamar donc to lié 50 yo travailler yo peut passer biso mosala gagna 50 gagna oyo travailler donc ba mindela avant yo berge oya wa yela biso na babiloko ou investir ou exploiter ou tikele pe biso ba congolais nyonso bazwi misala donc eloko gagna yango ngomoni que motu nyonso oza na contradiction avec le président congolais malem et action liboso puisque batu bazali kokanisa Kinshasa Fayulu tango tobandaka lito Fayulu azaka wapi parce que lelo tokena stade puisque ezaka place polémique
il faut bafinga président Fachi balo betazombe ko kate o étiquette na yuke mo wana te bango kutu basengi basali bankatation bakeko senga soki mort asala kete bien kota te mais yanzamba libité confusion zali Fachi moko kitia yebise master bakambo na poto eloko nini zozanga o président mbala moko monsieur nani ibeng ali président bolo bat atuna bango bolo ba libité et c'est moi motivation président le binya tabor toleka ali fongole masolo toleka moi même je dois vous payer président depuis à partir d'aujourd'hui ceux qui besoin na poste chombo na pesi numéro nanga présidence tala président mutazo collaborer tala motema bolingwa boye muto alingi ko bongisa Congo muto atikali moko alobi à partir d'aujourd'hui muto na montra muto dipo ya sika mbongo enveloppe evimba sans compter la personne qui m'a dit mais na carte adversaire 20 000 hein Fachi nemo konzi donc ya bisibino ke président kende na Kigali akende webisa ko mettre bango en garde après ayebisi ba congolais que ba onyo so balingi ko investir baya pour batonga Congo to bongisa école na biso pour le premier ministre c'est dans 48 heures dès qu'il arrive ici à qu'on ne met pas à 5 exigences puisque le président a étudié avant de nommer le premier ministre il faut étudier président Mutango azana dossier nini azande nini azala FCC puisque tu peux violer la constitution mais FCC ce n'est pas dire que oya ko kambi kabiso puisque ce que salaire président il est le garant du bon fonctionnement de l'état à ça ka mode de suspendre yo soit biso to sali marche to lobby olongwe donc c'est comme ça avec l'IDPS puisque l'IDPS c'est alliés échantillon il y a peuple congolais biso to ça que le peuple to font la mémoire naé à comprendre que qu'est-ce qui se passe il y a un ça ne va pas je suis au cœur avec vous combattants nazali wana toujours mon numéro plus 243 97 047 45 58 makambo ya ba député oyo ba yebaki bientôt on va les juger na bande les sous numéro plus 243 97 047 45 58 mon numéro toujours ya on a vu ce que était montu nyonso wa lingi changement na Congo ko salaire te tala facha yende ko pesa solution montu nyonso azali na kamba contradiction na bande ne balobi soki fayulu ayeba ko bakema mabanga mbembe pa libité fayulu musala évité kende ko luka yeside donc musala évité awa tozali d'accord avec le Fachi musala ezali ko salama congolais nyonso azana posa que to pese présent chance to sambela mingi pona président na biso abongisa mboka kindo kitobo to yebisi bino kete tozotindele bino moto bozika puisque na minute au Congo fait bonga. Voilà, émission Sili pour lelo. Merci. Na mabota na bino nyos molingaka tindika papika moi sinatan la mère mende na bino ofingi Fachi na 10h 5 na leki na répliquer. Mais ba monsieur na do répliquer te pour ba na niveau te. Neti mobeti mbonda talaka na répliquer na nini ata fingi moto kipeza ti. Wana fo ndeko na ya mongo bokisi bompe ma attaquer biso à partir de la Belgique kuna. Donc il a vraiment pour la mobeti mbonda ya Suède na ko répondre eti. Comprendre hein? Na répondre eti afana fulaye. En dehors ya boulot to sala ya TV, je suis politologue. Na ça la science politique donc la science est liée à l'organisation rationnelle d'un État ou d'un pays. Donc il y a un niveau na ko répondre à la mobeti mbonda te. C'est pour la rendre comme la comédien na biso surtout na ba surtout la maman ba stress pe muke ya koto surtout la maman ba stress total rappel mobeti mbonda wayambo total lié en esprit à bien mais ngana ko répondre donc na c'est trop selemba ou trop donc selemba ou trop pikana voilà merci na linga kabino trop na linga kana bato alamuka na raconter bangote na raconter l'idéologie na bango na raconter le message na bango ya haine mais na linga bango to ba congolais o facha to sala o sala ngo pona batala mukate a so pona bataille de peste a so pona ba congolais nyonso ina ko senga to longola motema mabe to longola ba critique moko ya mabe ezanga tina critiquer mais critique moko ezala na sens à bien mais na sens à mabe te ya conduire donc eloko etikali nazo zela bino bolo bakaka non o toilette ya chef de l'état zandengi nini pour contrôler ces l'équitro asima farde futur garato la sabino que non foulant le président pour asima qui peut farde oh ayabi ba joueur sans charisme et comme tout le catholique sabino peut côté ni Macron ayama pas joueur
Donc pour confirmer que ezalaka déjà bozo pesa bato ba devoir mikolo mokassin sans chaussettes koti na mode afachi toza ensemble totikala na esprit tokabonika na nzoto tindika ne tombera jamais apika moi également ne tombera jamais. On est ensemble to kutani très prochainement na nouveau numéro ya tindika. Merci na monsieur Mathieu, il y a le caméraman Mathieu Lelenge. Voilà, Mathieu Lelenge, caméraman patron. Merci na Mike Luzoladio na régie finale. Émission lelo et Sili. Merci na Rifin Kisombe na Papi Kelly. Bango ba patron ya tindika ngana zananga simple travailleur. Bye bye.